assister à l'anniversaire comme le président de la République, avec tout le respect, Fachi Benton, camarade de la nation. Avec son excellence, Daniel Bumba, notre gouverneur de notre ville de Kinshasa. Yangwana nde tomona soki esale maboye ezaka awa te namoni basala banzela ba place mosusu namoni basala plateau basala kabinda basala ndima namoni ke normalement na commune ya Kini donc Daniel Bumba comme notre gouverneur de notre parti UDPS comme que je le félicite. Merci d'avance. Zando na minute zando style menani ba promol tepo bazana na kupanza banzela mikepo okota zando tous les 4 coins ya zando yebo okoti yebo okoti ngala vraiment tambe vraiment batira mtanza na musala wo. Ah oui, Tindika télévision 100% travaux na pesimbote na baboni nyonso bolinaka Tindika télévision pour toyela rabino masanga mboka o esala makandenge ya solo na pesimbote na bino nyonso na baboni na biso bolinaka biso na bosanite mon boss Rifin Kisombe na pesimbote bisiko zali to la famille na pesimbote biso na Papi Kelly na pesimbote na Charles Mbongo contre Mbongo na bosanite boni na biso munene na pesimbote na Papi Atunga les grands Julien na pesombo témoin na poto atanga na pesombo te bisika bozali na eli bino lelo baboni na biso bino lolandaka biso bosepelaka na émission na biso lelo na eli bino sango ya Zandu nyonso boyebi Zandu ndenge ezalaki kala na époque ya Mobutu tokomi lelo na époque ya Fachi ta lelo Zandu kala ezalaki Zandu soki bule beti poto kokota wapi okoleka wapi na mawa mokonzi mboka tali ya moni ayokeli biso bato na ye mawa luki asale ya biso Zandu na biso ekoma kitoko lokola bazando tomona kana ba poto Zandu lelo komi lokola poto Zandu boyebi kala na bana poto ona soboki bolonga disakala ona soboki boya kala kishaso boya bobetaka tout lelo Zandu na yebisi bino bandeko nanga Zandu ekomi en tout cas so botani Zandu bosepeli Fachi Beto bosanité azobongisa biso banzela bino moyebi soki mbule beti ba bakotaka Zandu bayebi ba batekaka Zandu bayebi soki mbule beti okoleka pour la tababoti poto en plus nyonso wana mokonzi mboka bosanaki biso atalaki biso asaleli biso Zandu ekomi kitoko na kotika réalisateur na biso Junior Kapaya kolakisa bino ndenge Zandu ekomi lelo bazobongisa banzela Zandu ya tindika boyebaki yana ekozala lisusu te Zandu komo usa mama mtoleka mituka ekozala lisusu te lelo ekoma Zandu na mutuka na yo partout koti awa na chaîne na biso Tindika 100% travaux en tout cas bandeko na yebisi bino TV za radio te nazotikela bino Junior Kapa ya Kolobilili alakisa bino ndenge Zandu ekomi alakisa na ba interview bato nyonso balobi pona Zandu na biso en tout cas baboni na biso lingara bino mingi to lingara bozala malamu bolandaka makambo mboka bakosa bino te ko Tindika télévision eza wana pona bino bana mboka bisika bozwami botala Zandu tolobi pe mingi bozomona ka tozoloba me botala Zandu bino moko na miso bozapete botala Zandu ba mama Zandu ya kala na ya lelo botala yango sikoyo bozapete bozala wana bino nyonso Junior Kapa ya toleka Fils de la prophétie de ce qu'un président Fumukimbangu prophétisa fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, depuis des temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le 5e président, Fumukimbangu prophétisa, fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne
peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale. À côté d'un grand homme, présent Fatih Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à héros national Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante,
santé, famille du social. À côté des grands temps, présent Fatou Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatou Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. Donnons-lui les temps, les pénitents qu'il a fait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le secret président, Fumuki Mbangu prophétisa, fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatou Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires fardent s'attaquent sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires fardent s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme du social. À côté des grands temps, présent Fatou Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatou Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est Augustin Kabouya, un acteur social et l'homme des actions concrètes. Les efforts combattus, mais jamais abattus. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Congo, Congo, toko sepela. Zambe apesa biso mokonzi moko ya mayele. Atona bolingo abangaka Nzambe. Bai politika Congo tosangana topesa nima. Avec Fatou Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatou Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Étienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Alors, nous avons un presque à 100 commencement, merci. On a tous félicité à l'émotion comme le président de la République, avec tout le respect, Fatou Béton, garant de la nation. Avec son excellence, Daniel Bumba, notre gouverneur de notre pays Kinshasa. Il y a un an de deux mois, ce qui est ça, les Saka Awate, Namoni, Basala Banzela, place Moussousou, Namoni Basala Plateau, Basala Kabinda, Basala Lima, Namoni Malaki, na Kini, donc Daniel Bumba comme notre gouverneur de notre parti, il est best, comme que je le félicite, merci d'avance. Baïmboka, il fallait que non, ça les salama Kaboé, ce qui est salé Miboé, n'a pas connu du tout.
parce que commune ezaka commune akite osoki kombete toza bacommune ebele awa na mboka na biso soki no bakoki kozala batalela biso likambo ya victoire faci beto mwikala wenza malumimba matamba tutuona beto ye mwenza mwenza mwa province yetu bibikala bimba bikolo kumesi kwa baibete bajikukatanga bajikumanyema bajikubandundu bajimumboka wetu mushima bonsu kimaisha bonjour bote jambo yenu ate vraiment otomoni awa kumana kishasa bato bamonaki yango pete bamonaki yango kilokola makambo ekosala mateme soki oke parcours okutaki point nyonso basimbi embouteillage ozosalama toboyi te mpona bakimi tous les points soki esili donc tokozala kimia biso na komine kishasa awa donc bapanzi biso partout donc basimbi partout zando na miniti ozando esili menani bafongoli te mpo baza nana na kopanza banzela mike mike mpo okokota zando tous les 4 coins ya zando oyebe okoti oyebe okoti yango wana vraiment nzambe vraiment batela moto azala mosala te ye vraiment mokwatombolo faci beto mokwatombolo lokumu ezala kati na ye donc so nabenga kopana okala na wana mawa na motema na ngai donc mawa moko ya kolela me yabike tokolonga kaka tokolonga avec faci beto tokolonga po beto na ye yango biso bakongole toko bato moko oniki bilamba okwaki mai na prince oniki bilamba okwaki mai na prince ntango ekuta gudon elotokoka na beton boye ekotoboka ndenge nini tozotikali libela na beton. Merci beaucoup président Faci Beto Mkwatombolo à travers beton en tout cas na sepesi na ça en tout cas olingo boye jamais mutu mususu akoza na ozala kaka mwana mboka po komo osala mambo en tout cas ye koma oyo azosala ezolakisa ye nde aza na bolingo mboka. Il a établi état de droit, personne ne décide de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires faire des attaques sans recul. Il a établi état de droit, personne ne décide de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Merci na babone na biso na confiance opesaka biso topesi bino merci nazoloba na babone oyo aza na besoin ya publicité tosala na mpona bino oza na hotel oza na terrain ozoteka oza na mutuka oza na nyonso ya esala etali nyonso ya publicité toza wana bozanga te na kokomela biso tokoza na poto na moni bozotonga mpe ebelebele so boza na posa ma visibilité na biloko na bino bozosala bokontate biso ekozala malamu mingi na tindika télévision 100% travaux tokozala na mpona bino tokozela ba commentaire na bino mes amours na sengi na bino nyonso bo partager vidéo oyo bo partager mission na biso oyo bo s'abonner na chaîne na biso ya tindika 100% télévision merci na bandeko bino mo bomoni bino mo botali mission na bino moni na tindika télévision bomoni otomemaki bino ya zandu bomoni événement ya zandu bomoni les zandu kozala bijou lobi bomoni bijou na biso ya RDC ya zandu na sepeli na bino soto bolandaki biso bomo nyonso bozalaki wana botikaki bazita na bino botikaki bangonga na bino mpona kolanda biso kolanda baese ya zando napesi merci lisusu na mobos ya Rufin Isombe napesi merci na Papi Kelly napesi merci na Charles Mbongo contre Mbongo napesi merci na Papi Atunga napesi merci na Papi Atunga napesi merci na bino bozwa émission bo partager yango na bandeko ba moniter bo s'abonner pour bo pesa biso makasi ya kosala sur émission biso ya kolakisa biso sur émission ko sama na mboka bino boza na mboka musika boza na moyen komona te komona na bino kesa biso poto lakisa bino napesi bino merci napesi merci na Junior Kapa ya na émission na image ko bomona biso boye na grâce na caméra na napesi merci na mobos isusu na basu merci po amoni azana ba remarque publicité toza wana pona bino ba
abonner na biso bo sanate ko komela biso ko commenter ko partager to ko senga na bino bande ko pesa biso sous makasi publicité nyonso toza pona bino amoni remarque ezali ko komela biso toza wana pona bino tozali ko zela bino nyonso tout na sengi merci vraiment ya merci na bino nyonso merci à mon bon set au moins la prochaine émission.